D'abord, cette triste nouvelle, décès ce mercredi à Kinshasa du chef de la secte Bundu Dia Congo, né Mwandansemi, de son vrai nom, Zakari Badiengila, a rendu l'âme. Les raisons de sa disparition ne sont pas encore connues. Personnage énigmatique, ce chimiste de formation s'est toujours réclamé comme héritier spirituel de Simon Kimbangu et héritier politique de Joseph Kasavubu. Né Mwandansemi, a toujours prôné l'autonomie de sa province du Congo central. L'ex-député avait été transféré au centre neuropsychopathologique pour juger de son état mental. Maman, tout le monde se calme. Pourquoi pas calmer maman pour n'aille bani n'aou ou isoler quand katiwana. Pour biso tuza na katia lupang. Tuza na piscine interne. Toyebi makamba isolé. Toyebi bandeni ou bakonzi ou baliki biso na niveau na katia église. Toyebi bani n'aou ou baosala ou tuza procéder galikambo neza. Dans la silence, tu as dans le pan de tes abonnés. Au camp de tes abonnés, de tes abonnés, éviter de tes abonnés. Ce bisou, mais ma bisou n'a pas dit, mais mon robot, c'est qui est au commun à ma bé. C'est au commun à ma bé, pour tout ça qui m'a fait. Le lengue bandeko na quartier Bazako Tomboka, le lengue na quartier Bazako Loba, mais biso awa tokosenga toujours kimia oyo atiki biso azaki moto monene, azaki moto na désordre te. Avec qui monte la ordre. Vous savez, d'abord c'est un bon père de famille. Il avait un cœur magnanime. C'est-à-dire qu'il assiste les gens aussi à ce que c'est affaires sociales. Vous avez un problème qui est affaires sociales, il y a des gens qui peuvent assister. En tout cas, ça a abondé ma casse. Il y a une fierté pour nous d'abord. L'itinae, bandegi ko sala ko édifier ba biso pe banwa, pe bani to sala lobi. Vraiment c'est un bon père de famille. On a dit que ça va être très inquiet. Je partage ma on a biso pe à Congo central. Pour kosi na kaka kimia ezala vraiment na famille, kimia ezala to kenela ba distraction te, to kenela ba nini te, to lela oya kufi azalaki papa, azalaki yaya, azalaki ndeko. Pour biso tout na biso toza na pasi ya makasi nde toza boye pour oya tiki biso de aza mutu moko ayebani partout de monde aza mutu amunene na moni. Bon, juste à tous en attention, précisément en diagonale, nous avons papa Nabiso, pour résidence dans un mode bien pour éviter ce qui est gouvernement Nabiso Bako, pour éviter ce qui Bako décrété d'air national, pour éviter ce qui peut évoluer Kanangoka Bongo, donc tout est la kaka, Maramambo Kangolo Lenyenini. Et Zako Tembe. Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend toujours, il y a R. Oyo, déjà, Ebele, il y a Kolanda Bisso, toujours continue toujours dans la série. Hommage, il y a Né Mwandansemi, de Koyo, Aoute Kotika Bisso, Mokomalelo, Tote Kolakisa Bino na Tongo,
Donc quelques heures à côté que la Sabino le lengenini ba chef bandeko bazaki na bokambami ya libota to ya famille ya politique na ye. Donc bato o abandai ko kamba moko na bango lolenge asile koloba concernant liwa ya ndeko Mwanda Ntemi oyo atikaki biso lelo na centre Nganda. Donc atikaki biso lelo mais toyeboye on dirait que la Sabino après kolongola ye na centre Nganda okufa bamemi corps na ye na cinquantenaire, hôpital de cinquantenaire, place bake kotia nzoto ya ndeko ne Mwanda Ntemi bake kotia nzoto na ye kuna anatanda basala ba programme ya ba obsèque lolenge nini bakobimisa to bakokunda. Donc parmi ba leader pe ya ba ne Congo, parmi ba leader ya ba Congo tomoni ndeko Atu Matubwana yende ayekokotisa corps ya ndeko ne Mwanda Ntemi na morgue accompagné na 3 membres ya famille oyo bakotisi na kati ya ndako ya Malili. Alors TV za radio te lolenge tolobaka toujours bolanda na image après tokozonga mpona ko conclure vraiment émission na biso ya pomwa lelo. Bolanda no lolenge nini aza kokotisa ndeko ne Mwanda Ntemi na kati ya morgue après tozonga na kati ya studio na biso. Donc mikolo oyo toza vraiment kaka na matanga lolenge nazo continuer toujours koloba Congo nde kufeli ba Congo nde bakufeli bangala baswahili baluba. Donc biso nyonso République démocratique du Congo toza na matanga oyo toza kolela mwana muka ne Mwanda Ntemi oyo auti kotika biso na âge ya 77 ans abotami na 1946 akofi lelo.
mokie par rapport à nous continuer toujours kaka lolenge toza koyebisa bino ke toza toujours na tititi ya matanga oyo toyuti kobungisa mwana mboka ndeko monene donc aza pena moto monene oyo asili kotika biso mokoma lelo le 18 octobre auti kotika biso mokoma lelo ndeko ne Mwanda Nsemi oyo azalaka pe député na toujours na kati ya République démocratique du Congo. Tolandi ba image mususu aza koloba ke ezaki na période moko oyo esengaki ke bana ya Congo central ba peuple basalaki pétition moko ke ye akoma gouverneur ya Congo central lolingi peuple basalaki pétition wana mais jusqu'à nos jours ya lelo ti asili kotika biso ba tikali jamais ko salela pétition wana habité pourquoi esalamaki bongo pourquoi baboyaki kotiaye pourquoi donc ma question ezalaki vraiment ebele wana anosango na conférence na ya suka oyo autaki ko sala avant à conférence na suka déplacé abimisaki ba vérité à lobaki oyo akoki koloba mais biso tokosenga kaka kimia ezala vraiment na famille kimia ezala tokendela ba distraction te tokenda banini te tolela oyo akufi azalaki papa azalaki yaya azalaki ndeko azalaki na bato babandaki kolinga ye azalaki pe na bato pe babandaki kolinga ye te na minute oyo tango moto akufi tolukaka toujours kimia tozela ba programme tozela makambo ndenge nini et ça koleka mais sans plus tarder avant toujours to silisa nini après morgue parce que réaction ya bato le lenge esami na résidence naye le lenge to comprendre te na résidence nini eleki to la image oyo na résidence naye après to kozonga lisusu na kati ya plateau na biso pona pour conclure émission ya mokoma lelo dans la silence toza na lupango nde toza boye okanda toza nango nde toza boye koyebite nde toza boye so biso boomema biso na baritime moko boye seke okoma mabe seke okoma mabe po toza kimia te toza kimia te nde toza boye yango bango mpe baza bafandi juste à toza na haute tension précisément en diagonale le pont ya papa na biso tika biso résidence vous savez d'abord c'est un bon père de famille ayebi kovanda na bato il avait un cœur magnanime c'est-à-dire il assiste les gens aussi parce que c'est affaire sociale mais vous avez pas problème qui était affaire sociale il y a zalaki pour assister bato en tout cas ça là abondi makasi azalaki fierté pour na biso banoir d'abord liti na ye bandeki kosala koédifier biso mpe banoir mpe banini tokosala lobi mpe vraiment c'est un bon père de famille tona biso toza pena très inquiet tozopartage mawa oyo bandeko na biso mpe ya Congo central parce que on est tous les mêmes aza papa oyo asali ya mingi abundi il fut d'abord député national je pense que vous savez très bien comment un député national se défend sa population ou sa base aza papa moko azalaki modèle pour la biso aza papa moko oyo biso bacongolais toza na droit ya kolite mpo toza banoir ye mpe bande kotelemela surtout biso banoir tozwa place na biso etanke bato tosalaka aux environs mais je ne peux pas na église na bango naza pena membre te l'église na bango biso tu na bino na biso toza na pasi ya makasi nde toza boye po oyo ati tiki biso aza mutu moko ayebani partout de monde aza mutu ya monene na monde nde toza boye tolinga nde te bantukina moko emema biso na badesorde oyo ekokoze bamakambo moko boye yango nde naolinga nde te biso toza na kati ya lupangu toza na procédure ya kobatela bana na babien ya bango na mambo nyonso ya bango yango nde toza na ndenge ya kimia na minute oyo po tozela procédure oyo ekoya na nsima mpe toyebani ndenge tosala eza likambo eyaka elekaka mpe mais fo tozala na kimia nga naza na parole aloba te nde na boye
pour nazanga ntiki yo na luba soki nde nini mais bakonzi yo baleki nga obi bao baleki nga na liboso baza ebele bango nde baza na parole ya loba na kati na ngai obi na liboso na ngai maman azolela tout le monde ozo calmer pourquoi pas na calmer maman po na ebani nango oyo ezoleka na kati wana po biso toza na kati ya lupango toza na piscine interne boyebi makambo ezoleka toyeba ndenge nini oyo bakonzi oyo baleki biso na niveau na kati ya église toyeba nini nango oyo baosala oyo tozwa procédure ya likambo ndenge eza ngana oyo toza awa naza kuna te me naza na kati ya lupango aye moko mokonzi ndenge atiki biso naza na parole nano aloba te kobungisa ndeko na age ya 75 ans eza facile te kobungisa papa kobungisa yaya kobungisa leki ya bandeko misusu mpe oyo auti kotika biso ne mwana ntiemi boti kolanda lolenge bandeko na quartier baza kotomboka lolenge na quartier baza koloba mais biso awa tokosenga toujours kimia oyo atiki biso azaki moto monene azaki moto na désordre te azaki moto na ordre donc ceux qui ezalaki na nyamu to ceux ezalaki likambo ezalaki kosalama azalaki toujours ko revendiquer badroit na ye tant que congolais tant que moyimboka oyo constitution na biso epesi biso pouvoir wana moto nyonso tu aza na devoir ya koloba ya korevendiquer tango aza komona makambo eza komarche te donc toza toujours na bino mikolo toza kaka na attitude ya mode bay toza na mode bay toyebi te soki gouvernement na biso bako toyebi te soki bako décréter deuil national toyebi te soki pe ekoleka nango kaka bongo donc tootela kaka makambo ya mboka ngo lolenge nini eza kokende donc température eza vraiment kaka lolenge bosili komona wana. C'était toujours moi Starly Lima, autrement dit garçon capable l'homme mais le plus difficile à gérer bengatemaki liboso na bino moko lelo pona kolakisa bino kaka mainini oyo eza koleka concernant liwa ya ndeko ne mwana ntemi donc tokozala wana tokolakisa bino ba étape nyonso to banda ebandeli tina suka ya makambo oyo tokozala wana donc na ye muto koti kaka sikoyo s'abonner commenter aimer partager kobosana te et permettre biso toyeba bisika nini boza kolanda biso donc biso na bino contre taka lolenge ezalaki biso topesa bino belema biso topesa bino bemission biso topesa bino analyse biso tolakisaka bino ba événement biso tolakisa bino makambo eza koleka na République démocratique du Congo, pourquoi pas en Afrique, même pas pourquoi pas na monde toza kolakisa bino toujours makambo eza koleka. Alors en retour bino bozana kaka pour partager pour commenter pour aimer. Merci na maman la chaîne Ngoyi pour sa confiance et la fidélité et tenema comme la chaîne. Merci na papa Kyungo, merci aussi na Stikamanga, merci na Edi Chaliba, Rémi Boboa, bandeko nyonso o baza de partout o baza kolanda biso donc toko pesa kaka merci parce que toi nelo muso sala te contraire biso na bineza ka bon bobo santé ko s'abonner le 5000 le biso to comme na 10 000 to comme na 1 million et ko sala bien pour ba o ba koma nango bino peka mutu bo sala ki ba koma o ba koma ki alors wana bino to kutani mbarasima na émission mususu ou na élément mususu. Merci. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. D'abord, cette triste nouvelle, décès ce mercredi à Kinshasa du chef de la secte Bundu Dia Congo, né Mwandansemi, de son vrai nom, Zakari Badiengila, a rendu l'âme. Les raisons de sa disparition ne sont pas encore connues. Personnage énigmatique, ce chimiste de formation s'est toujours réclamé comme héritier spirituel de Simon Kimbangu et héritier politique de Joseph Kasavubu. Né Mwandansemi a toujours prôné l'autonomie de sa province du Congo central. L'ex-député avait été transféré au centre neuropsychopathologique pour juger de son état mental. Nous reviendrons sur le détail dans nos prochaines éditions.